Mbote mingi bandeko balandi mbote na bino banso sika bozwami mbote na boyo bazwi bongo libaku ya kolanda biso o mokolo mwa lelo kati ya mboka Belgique moi penza ekotakata bamama boza wapi o nduta libanda te motolo libanda te kasi bukande lipeka zuzu mabeko oya tantini yebisa tantini moni mabaya wana nyoso atolisaka na Kisasa na poto abukande lipeka mama esipe babibuka mapeka mama ivete koko de moi-même kote kuna oya kati ya suka buka lipeka bamama balobi to buka mapeka lelo kasi tolobi nduta libanda te bino akaboyo mami mimi mtalobaki to sopanzo to libanda nga bibuka ka lipeka webi mabaya wana ti mabaya oyo tolobaka ya buka mapeka lelo nde kombo akobima libaya lelo ezali buka mapeka oya tikali ye moto akoyeba ye nde moto akoyeba bapapa ba chemise à lin ba chemise ya lin osaka moto abima bopeto bwebi susu elako baka kobenga récitation yo baki koloba l'enfant propre quand on dira à qui donc c'est belle enfant là si biloko tolobaka biloko tolobaka bois tolobi ba papa lelo chemise ya lin ya couleur nyonso pembele kaka kitoko mingi saka pinza mwa elengi me orange ya kitoko ve lin ba papa lelo bolata lin ba mama tobukiti tokobuka mapeka lelo ba papa na lino ba mama na kobuka mapeka bandeko ba bolingo lelo na lingi bongo to solola mwa moke na makambo etali bongo ba organo yo bazolongola na nzoto ya bato naona bazolongola biloko na nzoto ya moto bazolongola ngo ndenge nini ezokota na nzoto ya moto mosusu mushindukai ndelo ko tolobia to solola nano na monganga moto yo azali penza bino batolopoto bolobakani du domaine yenda yebi biloko yango ndenge esalamaka nzambalola pesi mawana ye po te tokutana na docteur parfait Salebongo. Docteur parfait Salebongo ye azali bongo monganga okati ya mboka Belgique atangi bakelasi na ye asaka mosala na ye awa ngayoka kanza nakoloba na bino nakoka chair de ngando na nzoto soko nakomona bana mboka oyo bapesa maele na bango na kosala mamisala aboye ngesalaka nga chair de nini oyo yo moko bakisa po ya koki azali oyo ya ntaba azali oyo ya meme azali bachair yango bakakaka bongo mwana mobali oyo ye lelo akoshiplike biso ndenge nini orein ofoi o motema biloko wana nyonso ndenge nini balongolaka yango na nzoto ya moto po ekota na nzoto ya moto mosusu touti na masolo wana wapi na likambo etali bongo kidnapping toyoki biso na bino totali na bareseaux sociaux ndenge nini bako enleve bato na Kinshasa ndenge nini bato bako keno kobima komona moto ba enleve na Kinshasa akei kobima na boma na Matadi soko na mboka nini bo balongolaki barin o balongolaki foie o ba elekaka ndenge nini nalingi nabeta lisusu sete ndenge tokosolola te tolobi tete makambo wana eza ya lokuta tolobi tete makambo wana ekosalama te kasi monganga alingi alimbola biso ndenge nini foie elongwaka na nzoto ya moto fulani po ekota na nzoto ya fulani ndenge nini motema elongwaka na nzoto ya fulani po ekota na nzoto ya fulani nde mosala oyo
munganga alingi alimbola sika natondi bino baso botondi nakobeleme penepene ya biyokeli na bino po bolanda papa Luma ndo sungi biso mwa moke na nzela ya masini oyo atikaki liputa na singa apusana na ano akima mbango azwango yoti akana no loyembo bongo sima tokota na lisolo na biso penza ya mokolo ya lelo na Dr Parfait Salebongo. « 105.4 FM Radio Panique Africa Landéclic Mbote Lisusu Bandeko Balandi ndenge toyebisaki bino likambo ya kidnapping ekomi likambo ya traumatisme. Moto na moto azokumba lisolo yango na ndenge na ye. Toyebisaki bino tokozwa monganga alimbola nano mwa moke bato yo bazokozwa ba rein bazwaka rein na nzoto ya moto ndenge nini bazwaka poumon na nzoto ya moto ndenge nini biloko nyonso biso tozoloba bakoki kolongola na nzoto ya moto ezoleka ndenge wana monganga azali na biso Dr Parfait Salebongo mwana poto atanga bosi boyebi Dr Mbote na yo Mbote ma mimi tolingi olimbola biso na procédure ya ko babengaka ni ko transplanter ba ou la greffe d'organes. Et les kakandenge ni procédure nan. Ah oui, procédure. Donc il faut aller plus sur le plan médical hein, pour expliquer. Donc la transplantation est en phase de belé. C'est-à-dire que le receveur, donc Mouto Azan a besoin d'organes, et puis le donneur, Mouto a groupé sa organe. Mais avant qu'on réalise un mot, ça l'avait examiné préalablement pour voir d'abord la compatibilité, pour voir éliminer la maladie où ils ont transmissibles par la voie sanguine, notamment le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C. Donc, ils ont des critères où bon, ça là d'abord avant. Surtout, on commence par Moutou Azan a besoin. Donc, on appelle ça un bel exemple où moi, quand je faisais ça, un service à dialyse à transplantation, c'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle a une insuffisance rénale, c'est-à-dire qu'elle soit à salie tension, soit à salie diabète, et a commis sous dialyse, vous saluez un test pour voter la sogaza candidat na transplantation. Parce qu'il y a aussi des limites, hein, il y a aussi des conditions où vous savez la mototransplantation. Alors, ceux qui ont commis la condition, vous savez l'examen. Maintenant, il faut qu'on ait la compatibilité. Bon, on a un repas plus facile parce que le centre et la transplantation est allé, relié à ce qu'on appelle Eurotransplant. Parce que lorsque Mboka Moko bazui organe, nasukana na donc va préparer, va transmettre les critères néo sur le centre il y a transplantation Eurotransplant. Alors, de l'autre côté, on a les donneurs. Donneurs, maintenant, ils ont plusieurs. D'abord, on commence par la famille. Nos organes, c'est simple, parce qu'on peut transplanter le cœur, les poumons, le foie, et puis le rein. Souvent, le rein, ils ont combiné au moins surtout diabétique, na pancréas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que, ça lié à critères, mais tout n'a qu'à la famille, il y a aussi oh bah pesa pona ndoko na ye abika batuna rasusu moi si bien mobile ça dépend où yazana. Il serait intéressant ceux qui n'a retrouvé sous ceux qui peut motorolinga oh bah si basala nini greffe à ça la témoignage naïe comment est-ce que la personne a vécu une greffe à ceux qui n'est dit mutaza compatible n'a pas exemple dans la famille mutumoraza compatible bien donc batali babi que non yo go pesa ndoko nora. Donc il faut d'abord psychologiquement vous préparer, parce qu'il y a toujours deux reins, donc pour fonctionner dans un moko. Et à ce moment-là, le jour il y a nini, parce que techniquement, ça prend du temps, 2 à 3 heures pour nous la rein, pour nous la nini. Donc on a sougi na nouana pour nous organiser la question, on peut continuer. Nayoki olobi liboso basa la montogreffe. Batalaka soki kana ye ezosenga greffe. Donc l'accès baka mosusu désespérant tondenge nini po bakoma te ye akosala te. Oui baka mosusu désespérant. On appelle ça exemple il y a Rivaramutu à sa cirrhose hépatique, à sa insuffisance hépatique suite à l'alcool et kazole motikate.
bon, a commis 65 ans, 75 ans. Bon, ça y est, fois, parce que à continuer, à calculer. Donc, il va continuer, non, il ne va pas laisser foi, non, donc c'est comme ça qu'il y a des conditions avant de faire ça. Il faut remplir les conditions avant de faire ça organe. Mais on a commis non-assistance en personne en danger. Moto an attaque au tika masangate. Bino bozami nganga. Kombo na bino kosungaye. Oui, mais il faut respecter l'intoxication. Donc, ce qui a dit intoxication, il va PCA. Donc, il va intoxiquer l'organe. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il y a toute une équipe, il y a toute une préparation psychologique pour convaincre Moutou Oyo à Okomanaitawana. Alors, Batunsus Baza a commis un âge moyen sous transplanté. Donc, c'est comme ça que j'ai dit, c'est tellement technique qu'il faut au cas par cas. Donc, ils ont arrêté que Bazou je n'ai pas généralisé. Au cas par cas, qui doit bénéficier. Mais généralement, en tout cas, moi, pendant longtemps que je suis resté dans le service hémodialyse, il arrivait souvent, les gens étaient transplantés. Et mon sous-route a bandit dialyse après une année à Jurin, c'est les greffes. Pour tous on a pensé na kati ya likambo yo kotala biso bana Congo to comme na traumatisme ya likambo ya bazoteka barin, bazoteka ba organo nyonso yo yebiwana. Modèle tozo yo kelango. Totuna ndenge biso totunaka. Est-ce que ça salamable? Bon, au moins et pas avant d'abord, on a continué à répondre à la question. Tout ça qui banamike, tout le solo à Mundelengolo. Tout ça qui banamike, ça moi je n'ai pas vécu, mais après on nous racontait. Tout le cas du solo, d'ailleurs, Ngaï, il est là, il a ouverture à la voix du Zaïre. Et on dit, moi, on a des amis qui sont il y a Tata Nabiso, Kondo Nabiso, Sinamo, les taboulés, Aïmba et Kesseni. Et Kesseni, tant au Bimaki, 77 avant-guerre à Moussata Chaba, première guerre à Chaba. Mais on a incriminé. Dans autant à Komoté, incriminé les musiciens Moko. Tout le monde savait que ce que vous fréquentez, Barozoyo, Baokene Kornayo, Boutou, Nakisangani, Bazol, Banini. Donc, il y a toujours une psychose ESA tout autour. Maintenant, on est en train de vivre avec les réseaux sociaux. Donc, en plus, ESA encore plus grave qu'avant. Mais, c'est comme ça que moi, je reste sur le plan tout à fait médical pour expliquer que ce n'est pas facile. D'ailleurs, donc il faut des conditions. Et deuxièmement, ça demande de moyens. Par exemple, on a revenir sur le plan technique. Ce que vous voulez du corps, par exemple, nous sommes en Belgique, bon, va trouver corps naïe, va trouver organe naïe, par exemple, en France, pas compatible. Donc, on utilise soit l'avion, soit les trains, soit la voiture. Mais tous les organes, ils ont en même temps. D'abord, on conditionne les frigorifiques au moins 4 degrés. Par exemple, l'organe le plus facile, ils ont rein et c'est au moins 24 heures à 36 heures. Vous avez le temps. Mais le cœur, par exemple, c'est moins de 3 heures. Le poumon, c'est moins de 6 heures à la fois. Donc, aux hommes, on a conditions techniques. Et puis, pour un don d'organes, organe quand il n'y a pas un moutou oyo aza vivant, sauf dans des conditions il y a mort neurologique. Je m'explique. C'est-à-dire que aux en soins intensifs, moutou moko asali arrêt cardiaque et que aza un problème soit asali tobenga en hypoxie cérébrale, à côté comment, bon moni a comme un état à mort neurologique. Il y a la loi, c'est-à-dire ceux qui m'ont déclaré n'a été a déclaré bino voilà na groupe ça organe nanga ya batu bon basala rabino soki nga na kufi groupe ça ko na pour la science. Donc mutuana vous êtes obligé de maintenir en vie pour prélever les organes. Donc ça c'est vraiment les conditions. C'est comme ça que je me pose mille et une questions mais donc auxquelles je n'ai pas de réponse dans ma question nanga. Parce qu'il y a des conditions techniques et des conditions de moyens d'infrastructure pour arriver à faire ça. Ce n'est pas que Karaboy. Et bateau, Bazokabarin. Par exemple, Bazokabar organe transplanté. Bazarana traitement. Bazarana suivi. Comment le suivi va se faire? Je ne sais pas. Dans une explication. Tango yoko lobana kanisi monganga yoko kende nango tango zana kati ya bloc. Ozana kati ya l'hôpital. Mais kana biso ezali ya bakangi yo balongoli yo ba organe nzoto na yo etikali soko bakopesa magorodo soko bakopesa biloko musuba bangando balia na mai
bazana suivi na yote bazana posa na yote tozomona babendi biloko bazali nango posa karakaso etikali babuaki eloko wana ta yo moko na bomonganga pe ezoleka yo na mwa cerveau te nyonso wana eza mwa kilo mpo na yo non eza kilo na sens na bi bon bazwi mutu bazwi organe bagarde yango wapi bamemi yango wapi baza na nini centre wapi mpo basala nini donc c'est comme ça que même ceux qui n'ont pas dit mais comment ils font c'est ça le problème parce que si vous avez ni na mutu vous conservez en bien té et bien bah si vous avez mutu à chaque coup organe na ils sous to ben en perfusé c'est-à-dire que ils a sous viabilité sur le plan cellulaire ça ne sert à rien c'est comme bon na l'indité na tali ba extrait à ba vidéo wana. C'est comme ça que Nazo revenir toujours. Hein. Je ne dis pas Nazo confirmer rien tout et tout. Nazo revenir toujours dans Mundelengulu, na Kiseni. On a parlé, mais toujours à réponse. N'habité na réseaux sociaux yango soki au monaki balobi eloko moko eza na kati ya Kinshasa soko po hôpitalo soko pe ninyo eza en face ya boulangerie moko ya monene tokotanga kombote kuna nde bazokende kobomba ba organe yango bongo ebima ekende na bamboka bapaya me koyoka yo lobi ezali na ba durée nango ya viabilité soko eleki esili soko tokomi na point wana est-ce que ezali psychose elingi ekota na mboka forme moko ya kotraumatiser population parce que bato ya politique balobi ba guerre ezalaka na ba forme ebele ba guerre psychologique ezalaka bato bakota na terreur moko boye soko toyoki yo to conclure que comme guerre psychologique ton ndengeni c'est pas possible hein? Il y a plusieurs formes on a pêché sur le plan technique donc l'organe le plus facile où il y a retransplanté d'abord il faut avoir un chirurgien par exemple il faut avoir un chirurgien où il y a la main experte pour enlever le rein donc pendant que ici c'est que c'est fait pendant que Moutou ya rein azozila parce que côté ici na nini bazo pour enlever côté donc aux ana rein c'est 24 heures à 36 heures à la limite 24 heures parce que il faut aller vite mais qui ont par exemple les a 4 heures le foie 6 heures on a poumon donc je me dis techniquement et la conservation la transport comment est-ce c'est comme ça que nazo bon ils ont un cadre de guerre psychologique peut-être je sais pas n'est de vivara et loco 76 77 na de quoi musicien Tikabiso Batutu a comment repointer il est passé à la télévision a expliqué que y a eu ma comme on a dit mais il a été à Kofi Oyo Kayo Monganga mais dans l'entretemps les réseaux sociaux ils ont fournir biso ba élément wana ba vidéo ba déclaration ya bandeko to moni toute une bande ya bato bakolobo oh kuna zalaki promoteur ya likambo oh kuna recruteur oh kuna boy na boy siko tokoloba likambo ngo ezaki ya lokuta to likambo ngo eza ya solo po to moni bato bakangi bango to moni bato ba enlever ba ba msusu kuto abiki dans l'enlèvement aye ko témoigner on a yonyo soane ezaka guerre psychologique non parce que techniquement en tant que monganga eza faisable te. Oui, il faut faire la part des choses entre enlèvement et transplantation d'organes. C'est ça la différence qu'il faut faire préalablement pour que Otala. Bon, enlèvement, je n'exclus pas puisque j'ai suivi ma vidéo dans l'extrait que les balobi qui ballon enlever bateau. Mais techniquement, je me pose la question parce que au début qu'il y a Congo, la maladie zébélé, hépatite avec cirrhose zébélé, diabète qui bateau ça la insuffisance d'ailleurs, dialyse et côté centre des américains, ils ont des sérieux problèmes. Donc c'est comme ça que je me pose la question techniquement. En tout cas, naïbité, est-ce que bazana centre spécialisé, bazana ba médecin spécialisé, bon. Ce qui est justice, c'est que parce que déjà ici, ils ont mieux organisé, les moyens de transport sont là, les infrastructures sont là. D'ailleurs, quand on a commencé à faire ça, c'est parce que ça bien organisé et qu'ils arrivent à transplanter. Par rapport à la biso, nous avons des difficultés. Nous avons des difficultés, mais on dirait que bisote, tozo baki sali susu, pas si likolo a passé. Bande ko belé na yebia wanamboka poto bakana ki kokende Kinshasa na ba vacances ba annuler yango yo ko yebisa bango nini na likambo ndingo na o annuler penza vacances na ba musuba sa préparer ki yango mikolo ebele kaka pona traumatisme yo bakende to bakende te
Ah non, Naza vraiment n'est pas conseillé. Ceux qui traumatisent mes alliés dans le cadre de psychologique, nous tenons ce soir à disposition. On a connu, Bitumbe Belé, la révolution, et chaque fois il y a des problèmes. Pour les locaux, j'ai des difficultés à expliquer pour rester vraiment dans le sujet à la transplantation. Moi, j'ai du mal à comprendre et à croire Nabilo. Peut-être un jour, on va retrouver sur YouTube, voilà, il y avait tel. Mais pour le moment, la psychose est là. On enlève les gens, certes, oui, ça on voit. Mais faire de la transplantation, bon, on verra l'avenir, qu'est-ce que ça va nous donner. Je dis, mais tout ça, histoire, il y a 76 ou 77 musiciens. Après, bon, ça aboutit à quoi? C'est ça la difficulté. En tout cas, j'ai du mal, hein. Peut-être que nous peut savoir réponse. Ndeko ya koti na katikati ya lisolo alandaki te moto azoloba azali bongo monganga ya ndembi te ya matungulu te ya solo penza ya aubergine te. Ye azali monganga ya solo Docteur Parfait Salibongo. Azali moto a présenter lisusu te na kati ya Belgique awa bato bayebi mosala na ye. Yango akoloba ye en tant que monganga. Eloko wana ezoleka na moto na yete en tant que monganga. Alobi te ke ba enlevaka bato te, alobi pe te ke ba organe wana balongolaka yango te. Mais azomi tuna tango balongolaka yango basalaka ndenge nini? Po esaleli ya kolongola organe okotisa yango na nzoto ya moto, alobi lokwa motema eyaka balongoli ya bakotisi mbala moko. Balongoli motema na Papa Lazare Mbulu na lobi teke bakolongolo motema na yaka ndakise. Balongoli motema epa Papa Lazare Mbulu bakotisi yango mbala moko epa ya Papa René Nitou. Mais et encore, il faut bazala compatible monganga bongo te. Oui, compatibilité, les examens préalables pour pouvoir faire la transplantation. Il y a des conditions, il faut basalo ba test pour voir si vous êtes compatible. Donc, tant qu'on a relobate balongoli motema et pas ya Papa Lazare Mbulu, bati et pas Papa René Mikobi, ça veut dire basala ki bango déjà ba examen, pour batala te motema ya Papa Lazare Mbulu et koki ko vanda na kati ya nzoto ya Papa René Nitou. Bon, siko yo moko pe ata na evite biso nyonso surtout nga yo biki mokuse prinza, nga moto mokuse, biki mokuse, kasi tango monganga ko pesa supplication boyelo bakaba mama na biso. Ya solo ata biki yango eza mokuse na yo moko pe okoki ko maniola tete esala makape bongo po moto akoloba za monganga pe asala na unité ya dialyse ayebi biloko akoloba. Donc to bengi monganga moko ya po ba minganga bazali moto na spécialisation na ye chance po na biso aleka na eloko wana ya ko transplanter ba organe. Donc ayebi ndenge nini esalamaka tozela ndenge monganga lobi soko bakopesa ka biso explication na ba mikolo ekoya te effectivement et salamaka bango ba adapter peut-être monganga nouvelle méthode ya transplantation et salaka. Bon, on a évité une nouvelle méthode de transplantation. C'est comme ça que je suis curieux dans l'avenir. Toye ba nini nini bango bazo sala. Na yoka ka ndeko moko na évité soko na yoka ka mabe alobi ye azalaka victime. Alobi amonaka glaciaire. Bato yo bazaki ko pasola bato bazaki na bilamba pembe. So to bito yoka yela kisi groupe moko penza ya ba médecin baza spécialisé glaciaire wana. Ezana ba glaçon pour garder ba organe. Wana pe ezo semble yoka ka. Non, pour faire le transport normalement c'est à moins nini ba conditions hermétiques à la moins de donc 4 degrés. Hein, ça dépend d'organe. Ça dépend. Non, organe nyonso même basengaka bongo puisque d'ailleurs ba transporter on a ba nini wana ba outil de transport de comment bien spécialisé moins de nini. Pendant auquel nango. Mais c'est comme ça que je dis biso ceux qui ba bengi yo ba ebisio na pese exemple ba ebisio que non ba trouver ni pas na yo rein ou organe pas na yo directement retransplant à bengi centre na bino bengi yo siko ken hôpital babani ko préparer et bango kuna babani ko yana nini. Donc je connais à l'époque où moi il y avait une Congolaise aussi qui faisait la chirurgie, mais la dame ne dormait pas parce que de fois moi beaucoup taillé na tongo la mousse na 3h du matin ba bien à telle place ba bon ya ça la mingi na fois ba ke ko zongo ba yena butu
baye nango ou bien namo ça dépend heure bakozo baye nango donc c'est ngai lokozo le kelanga ba condition o wana na temps wana parce que beaucoup zongo boye baby déjà talana no bozo eloko boye nango baby muto bazo préparer donc c'est là où ça me dépasse un peu po mingi bakoloba bazo zwango epa na biso na Kinshasa bazo bima nango na mboka bapa ya tolo bapoto papa 8 heures de vol ata soki ezali hermétiquement bien conditionné 8 heures de vol wana et c'est baby té 8 heures de vol c'est bien mais et bazo bima nango contrôle les atena ba frontière réseau les kandengeni c'est ça le problème ba ça quoi réseau les kandengeni donc cop ezobeta malikolo en tout cas comme la zone élément mon côté et techniquement j'ai du mal bon toi j'ai la justice c'est bien qu'est-ce qui se passe bandeko na ngai ndenge na yebisi bino koyoka monganga ata soko biki ezali mokuse yo moko loba tolobi tete monganga na lingi bandeko bakolanda biso bayeba tokoloba tete ba enlèvement ezate tokoloba tete bato bazokufa te tokoloba transplantation ya ba organe esalamaka na bopete omoni biso congolais tovivaka na sensation soko lisolo ebimi boyoki te oyoki te eloko esalinga mpasi mingi monganga namoni na batéâtre ekomi koseka na tout autour ya eloko yango bon nayebi te soki eza mpona kolongola bato somo ya eloko yango bango balobi toseka mpo tolela te nayebi te omoni ndenge biso tovivaka or eloko aboye kokoki kosala mpasi mingi toluka ndenge nini ya kobima na kati ya likambo yango bon soki tokobima na ndenge ya koseka nayebi te mais bakomi kotanga na bapoliticien mosusu na kati ya masolo yango wana elobeli yo nini bon oui la tant que vous en a guerre bon tout le bana linga la Jésus bakomi kobeta bon c'est malheureux mais biso bato oyo na baningo vous en a kati domaine je pense que il faut tout dire sur le plan technique il y a qu'à expliquer bato le reste étali ba autorité ba conduire ba nini na bango banquette na bango pour pouvoir expliquer à la population parce qu'ils ont besoin d'une réponse justement papa elobaka papa na biso wana kenda bino corps médical bino bozaka na ba groupe na bino ba médecin bino est-ce que boso sololi tout autour ya likambo yango bomi lobeli nini bozana campagne moko ya sensibilisation pona kolongola baninga somo wana to pona kolakisa baninga ndenge nini esalaka bosalaki moi makanisi tout autour bon ba discussion ezaka na ba groupe na ba forum ozomona que bon ils appellent pas mingi te basala ozomona ba discussion ezosuka mingi pas un queue de poisson mais beaucoup se posent la question ça se fait comment parce que techniquement ça pose un problème mais beaucoup sensibiliser population ndenge nini yoanga na kutu na zuyo mais kuna na bino moko ndenge nini bozo kanisa ko sensibiliser population pona koyebisa bango kidnapping ko ikozala kasi ko transplanter ba organe tala ndenge leka est-ce que bosi bozui tango ya ko maniola likambo yango pona koyebisa population mais franchement non mais ils ont relevé na ministère ya santé ya mboka pour avoir initiative ya ko la vulgarisation au ministère de la santé wapi oyo atekelaki biso makambo ba covid oyo ti covid esili tozo sisaka ko tuna kaka ya papa po moto atunaka ali akelo kwa mabeti oh wana kaka to bon déontologiquement c'est ce que je peux recommander c'est le ministère nini yemtaza organe compétent pour pouvoir faire la mais bino pe bokoki ko zo initiative pona ko sunga bana mboka ah oui l'initiative n'est toujours discuter aux en radio yango to sali radio ba bakoyo ko mingi ba réseaux sociaux zali ba toazo comment j'ai vu d'ailleurs moto moko salaki note moko il y a 3-4 jours nani na réseau social na réseau nini na groupe moko ezaki bien à part que ayebaki te ka lobby urologue non neurochirurgien mtako longola non en discutant, on lui a dit que c'est l'urologue, ou bien chirurgien général, où elle a formé. Donc, les discussions sont là. On a trouvé qu'il y a un papier, on a trouvé qu'il y a un scientifiquement correct, sauf que il y avait quelques modifications à faire. Et là, on a eu que l'obiawa, moto ya longola karin, to lo barin kakate po borgano ananyo soez à la motema, à la foi, moto ya longola kango. Donc, ça peut n'importe quel monde il faut un spécialiste par rapport à domaine ou à bande ko bambala balobara par rapport.
Si, il faut quelqu'un qui est formé pour ça, pour à ça la nini. Alors, on ne sait pas. Bon, moi, quand je suis passé longtemps à Komboté, pendant d'abord 6 mois, la transplantation dans un hôpital universitaire ici, j'ai pas dit chirurgien, il y a ça la foie, il y a ça la rein, donc et puis bazo formé, assistance, ce n'est pas non. Bah docteur entre nous, tant nous avons mon abambunzu na bango, ça bambunzu va te bagobeta cop te ba bende radio ba rein et où taraba. Ouais, bon, on a habitué aux scientifiques, aux a concentré plus nani na yo que tu apprends, tu fais, c'est tout. Donc au yébi que il y a ça la race et puis après puisque ça vient département, sur le plan médical. Médecine interne, vous préparez, vous savez, test la ligne, vous n'avez pas de ou vous avez la chirurgien, puisque ce qui après, c'est le patient, parce que bino Rolanda patient sur traitement avec un immunosuppresseur, parce que nous avons produit un anticorps contre, au moment où nous avons greffe et organes, et ça, quand même, donc, coronavirus a toujours la tendance à vous rejeter. Donc, après, ça va un médicament anti-rejet et les suivis est assuré par nous. Ah! Makambo eza pasi bandeko nakanisi toyoki monganga oyo penza azoloba na yebisi bido monganga et puis biso to doser nano ba sentiment tozalaka nango soko likambo ekoyi tokoyoka tokokima bambango tokoloba tozobosa na teza na babiloko mosusu ezosenga ezala ndenge wana to ezala ndenge wana te barin boyoki monganga lobi o foie o motema biloko wana nyonso ekotaka na nzoto ya moto bikotela te bon monganga nayebi te makanisi moko eyelinga bakoki mpe kozwa yango babombi yango babandi kotala sikoyo na nsima bosalaka bongo na nsima te toza na barin moko estce na bato oyo basengaka moko akoki kozala compatible examen ekoki koya mpe après te non il faut ça la test de compatibilité avant pour savoir, parce que d'ailleurs, pour vous prélever, il faut un test à compatibilité. C'est comme ça que c'est organisé dans le centre de transplantation et tous les chapeautés par Eurotransplant. Et ça a été le quoi, Makila, banque du sang, Isali, Bazu, Makila, Babomba, Babito, groupe B, oh, groupe. Non. Ah, ils ont la forme, on a fait. Bon, tu prends la greffe d'organes solides. Parce qu'il faut pas oublier, tout ça, la greffe de la moelle osseuse. C'est encore différent. La transplantation greffe d'organes solides. Omoni eloko yango ezobungisa biso na kanisi yango wana. Biso toko kanisa te babombaka yango ndenge babombaka makila. Toyebi te banque de sang soki moto aza na groupe sanguin boye bakokende kaka na poche wana babendi bapesi. Oyo pe aza na besoin ya rein bakokende kaka na poche wana babendi bapesi. Nzoka rein bongo te. Longola pesa kuna mbala moko. Non, organe basala bongo te. Organe basala bongo te. Même l'autre greffe dont la saline, ça c'est un service souvent, il y a hématologie, greffe de la moelle osseuse. Par exemple, bano bazakana cancer bien bano bazaba drépanocyté. Pour nous éviter. SS. Basala bango à un certain âge, basala bango greffe de la moelle osseuse. Moelle osseuse basorango à niveau il y a micro parce que c'est la moelle osseuse qui donne les éléments figurés, donc globule rouge, globule blanc. Mais ils en ont une autre forme de préparation. Mais ce qu'on te précisément, il y a greffe d'organes, non, ils arrêtent la banque. Ce que vous préparez, Moutouana, d'ailleurs, tant que les receveurs, déjà avant ça, ils ont déjà préparé. Et le donneur, tant que directement, s'allier. Ils arrêtent que nous là, non, puisque l'organe, ceux qui l'organe, ils ont sous-perfusé. C'est comme ça que tu as mon 4 degrés. Pourquoi? Parce qu'il y a froid. Et conservera et loco, et conservera même temps la opération à cœur ouvert avec circulation extra longue motema la classe parce que à ce moment-là et bien arrêté ce qui température les a sous bon et c'est fini l'organe est bébé ici les a sous utilisable le roi biso so rataki biso ba mususu oyo et pour totinda bana batanga po biloko musu esengaka mwa biki peza na mwa mulai biso ba musulu kwa to so rataki makambo yango ya classe bana batanga bongo bango bayokisaka ta biso sonité balobaka makambo boki azoloba congolais mongango akoloba congolais lelo ti lobi okuna na tongo
de peur et de mœurs. Balobi de peur et de mœurs. Yewa na penza congolais à solo. Batamaile bazali. Totangi sabana. Nakanisi eloko ya ki koboma biso na moto ezalaki eloko ya kobomba. Biso okanisa te soko bolongoli fua moto babomba kango ndenge babomba kamakila. Soko bolongoli motema moto babomba kango ndenge babomba kamakila. Or biloko wana eyaka na banque ya kobomba te. Soko zwi motema. Donc ndenge monganga lobi moto oyo bakotia ye motema aza deja na mbeto ya hôpital. Na ye pe moto oyo bakolongola pa na ye aza. Donc bakolongola kuna bakokotisa koto oyo. Eza na banque te. Oyo babombaka ba organe wana. Bandeko tokeba na biloko tozoyoka. Na betise te. Tolobi te. O kidnapiki eza te. O bakokanga bato na kisasa te. O bakoboma ba. Ezali. Kasi oyo etali ba organe wana ekomi tango mosutu moto apesaki explication moto aliboso apesaki yango malamu te. Tozela soko ministère akoloba na biso nini. Papa monganga docteur Parfait Salebongo bato nyonso bayebi yo awa bo bayoki yo lelo. Boyo bakoyoka yo tango mosusu na mama Mimi TV mikolo ekoya okoloba na bango nini po balongola ata mwa ndambo ya somo oyo ekopekisa bato ba vivre normalement. Donc ngai loko na koyesa bato dans un premier temps nini pendant que ça la transplantation ba greffe nini ça demande beaucoup d'infrastructures, ça demande beaucoup de moyens. Hein, parce que le transport d'abord c'est fait par le train, par l'avion, par la voiture, ça demande beaucoup. Et deuxièmement, il faut quand même de mains expertes, tant pour les chirurgiens au Sala que les gens de l'autre côté sur le plan médical pour préparer. Et deuxièmement, il y a des préparations préalables pour pouvoir faire une transplantation d'organes. Parce que ça, on a été du jour au lendemain. C'est comme ça. Moi, mon souhait, c'est-à-dire qu'il faut passer à la vulgarisation. N'a l'obité que psychose exaltée. N'a l'obité que bazo qu'on enlevé batouté. Non, non. Ça, ce n'est pas mon domaine. Moi, je reste sur mon domaine tout à fait scientifique. C'est-à-dire que la vulgarisation doit être faite par le ministère approprié, adéquat, pour pouvoir expliquer aux gens. Et comme ça, que Batoubaye, comment ça se fait. Papa monganga totondi yo botondi ya mingi na eliki ete bao baso bakoyoka sango oyo baye babongo komi bomba po mabe ekoti botondi ya mingi yango wana soko fula lobi to yoka kape kaka fulu te to lobi tete na kati ya fulu makambo ya lokuta ezalaka te to ezangaka te kasi soko to yoki to bendi nano kiti sima to manyoli monganga ashiplike wa malamu pagapol ya bandenge makambo esalamaka yo kolongola ba organe boyoki atangi mosusu eza na durée nango ya ba 24 heures 36 heures mosusu eza na ba durée ya 4 heures okolongola ngo ndenge eza na système ya banque du santé banque du sang bazoka makila moto bakoki ko stocker yango batie na banque du sang lobby et commis ba utiliser pour bazongisa moto. Parce que organe est un fonctionnement wana ya logique ya banque du santé. Soko to yeba kite to yoka siko monganga uti ko yebisa biso ba organe na biso bato ezali na fonctionnement ya banque du santé. Bazwa ba stocker bongo sima batia na nzoto ya moto te. Yango ezalaka basali ba examen libela ba yebi déjà te nzoto ya moto fulani azali compatible na moto kingandi mama Dodine Boko soko batali ye azali compatible na mama Mami Kabeya bakotala balobi papa JC Boko azali compatible na papa tolo banani papa na Jasmine Mbemba wana basi basalaki basi bayebite tango tozolongola nzoto na tozolongola organe na nzoto ya papa Jasmine Mbemba directement ezokota na nzoto ya fulani po basi basalaki l'examen tozali na domaine ya kobomba makila te oyo eza makambo mosusu monganga ashiplike malamu ngaye nanga mutu nakabiki mokuse na comprendre penza ya solo bongo mama latina yo comprendre te Papa Aziza, yo comprendre te. Nana comprendre,
que bazo bomana bango bato, chose qui est condamnable, hein, tolanda malamu, to beteli yango maboko te, mais tozolo balikambo ya ba organe lobaka bandeko na ngai oyo ya kote yo yebite, ah boni yo yebite, bango balobaka ba organe. Ezotala likambo ya ba organe po organe wana babombaka yango lokola babombaka makila te. Tokeba na biloko tozoloba. Soko ezali soko na lobi malamu. Soko ezali te groupe moko ya bato. Ba ko sala makambo po ba traumatiser population. Bandeko basali ba ekonzomi na bangwa wa bandaka la babombi bambongo. Po te bakende kotala libota na Kisasa, boyo bakoma pe na domaine ya kosala ba affaire na bango, bake bino bolingi bo traumatiser bato. Eloko nini boko luka na peuple congolais. Eloko nini boko luka na peuple congolais. Eloko nini biso to bato to sali bino. Nyongo ango ya talo boni to futa. Boni boyi na bisoko. Donc la tisi boyo bayaka ba poto ango ba bimo Angleterre, o France, o Hollande, o Allemagne, o Suisse, o donc bato wana batikala na bamboka wana bakanga makuna libela na traumatisme ya kobanga kokita Kinshasa. Bo bazana Kinshasa basilisa bango. Boni. Donc babiloko tozo yoka ko dépeupler terre moko boy ko kotisa bato mosondela ko bolingi bosala. Yango na lobi to manyola. Guerre ou eza guerre nini. Etamboli ou eza etamboli nini. Nani alingi nini likolo na biso. Boyeli biso lisolo lokuta wa bazo longola bato bare bazo teka ngo na mais mutu munganga ye wa expliquer biso remba longola kango na pete boete. Il faut moto ya zali formé. Alobia wa malamu asala ki l'hôpital moko ya monene wa tango azaki na unité ya dialyse. Bayebi ke chirurgien wana ye asa spécialisé na kolongola bare. Oyo wana musana ye kolongola foie. Oyo kuna musana ye kolongola motema. Bayebi. Parce que bato wana basalela ngo kelasi. Yo kolongola moto changa okolongola ye motema na loenge. Okolongola ye motema na bulu ye kenyoso. Bongo soko keko simba isiko yo basimba kate. Bongo soko keko zweloko me obomi su moto te. Hein? Yaka ninyo bandeko ye. Bandeko. Bana mama na ngai. Mama na ngai Kongo. Bana mama na ngai Kongo. Tozaka mwa bato kati ya bato. Totika kozala bato ya ba sentiment oyoki kaka likambobo osio extrapoler yoko to bakisi na pilipili na Mungu wana matungulu na likambo ko tunenge zaka pendengo oyo lobeli wana te po nini tolingaka soki yo zoloba mokili mobimbe ye bate yondo yebi mokili mobimbe ye bate yonde motokutana na moto wana kokamwa mingi pinza sango asi alobaki wazali na mato ya koyoka bandeko boboto bondoki te bopesanga mena pie